Maman Gabi, na maman si la problème ni. Bazo welani. Bafingi président Elombe. OK. Président Elombe waza le roi papa na bango nyonso tout afingami à la gratuité. Et pas ba abakuluna. Ba abakuk baza penza ba chiwawa. Pour na comportement nyonso tout à fait copie coller. Tande bafingi papa Elombe sans cause. Alors, ce qui Gabriel a lobby que bafingi papa Elombe ba biso to fingama. Elle a raison. Elle a raison, 100% raison. Tant que bango finga na papa Elombe. Si la qui va pas fixa. Alors barako gérer ba fan virtuel té. A gérer bango té. Et batika bana basakana, eza munoko na bango. OK. Est-ce que ebike Gabriel a salé succès makasi? Oui. Carré oyo si la même qui ba chroniqueur nga nazaki clair yo lo banena média pour non flatter na nga été jamais midi chez elle avec c'est clair maman moni caro côté oyo na sepeli na ngote za manque à respect. Mbongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ezali solo ya mbimbi na système mbongo wa shingom de toloba toujours mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko ba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servi bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 ti likolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servi bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na la fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh. Ngulu. Toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele po pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso. Ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est du sérieux. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.
Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Saratola Télévision, les abonnés de Top Media Télévision, soyez le bienvenu. Votre émission, le code de bonne conduite, Yangoyo et Bandi, Bandeko Balandi, Lelo Naye na Kombo. Aujourd'hui, moi je m'irai à ce que tu me Kombo là, non. To Kombo là, ensemble donc avec vous. Et ça, Oti Nanga Moussala, Naye Nango Lelo. Donc la professeure a dit que nous payons sa cours. Aïe na ba matériel. Aïe na matériel didactique. Une façon ya kosala bien Moussala pour explication et les cas. Kombo Oyo, ça signifie justement nous voulons to kombo la nanu hypocrisie ou ezali tout autour ya ba comédien. To kombo la nanu. To kombo la nanu bosoto wana nanu. To kombo la nanu ba makambo belé wana. Il s'est dit beaucoup de choses. Babenga Kaye, elle est trop insolente. Alobaka ba vérité est belé. Abanga Kanaye, kolobali kambute et pas batu. S'il faut kolobayango. Tozo lingana noto comprendre. Pena souka baye ou batselaye tumba. Maman tumba. Elle s'appelle Maman Gabrielle. Une maman, elle est parmi Bassadi Théâtre il y a longtemps, il y a beaucoup. Ba leader, il y a opinion. Mais problème na yepena exactement. Na maman na biso si la bisalo. Ezalara nini. Nini oyo et les cas entre yé na maman si la pe nini o ezoko les quatre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle s'appelle Maman Gabi. Na pesi mbote, aza maman Nabiso. Elle a des enfants comme nous. Gaëtan, je te salue. C'est un frère. La vérité est chokaka. Est-ce que ezalaka pena vérité ou bien ezaka ndenge ya ba maman Nabiso ya bangala ndenge bazalaka. Lelo awa triangle wana to panzango. Vous allez comprendre makambo non vous comprenez. Yango balobaka que des fois malheur ezalaka malamu, malheur ezalaka malamu. Maman Gabi na maman si la problème ni. Bazo wela ni. Tozali na Saratola, na plateau o lelo. Le maire fan je vous salue. Maman Bijou, Ketani maman 90%, je vous salue. Papa Jean-Pascal Leka, je vous salue. Maman Zozo, encore une fois joyeux anniversaire. Bon, on a papa Noé Mavakala Nzinga. Je vous salue maman. Président bébé. Maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouan, Sol Yabambemba, Jenny Beta Industriel, Tatapo FAP Kato, Maman Makia Lakumba, Maman Mapasa, Maman Fatou Dukonti, Bino Nyonso Nalinga, Bino Ming, Rose Bonga, Edwige Kalala, Célia Kikela, Papa Edi MK, Debo Bouchap, Aza Abakouk, Bouchap. FBI. Supporter biso lelo. Donc ça fait ça. Apesi sombote na bosana ki Célia Kikela. Célia déjà to pesi mo. Dalia Onyema. Ah Dalia. Bosana ki. Jenny Beta aussi hein. Bosana ki était Jenny Otangi Amelia Mweba. Ah Amelia Mweba. Amelia Mweba. La private de Orlando Domingos Santa Tumutombele. Président Charles Tamboué na pesi mbote, bambote pebeli na papa Diego Milito. OK. Bambote na ba meilleur fan nyonso en général et puis batu nyonso tout balinganga. Mama Passa. Un clin d'œil spécial à toi aussi tata Poe Fapekato ma grande sœur. Na moni bongo pe maman Mariam Bondo na papa Roy na pesi ba mbote bisika bazali. Nathalie Sus Nangambu Kotoyo appartening l'impératrice Belvikandi, la patrona, is coming biz. You commented is English for 2020 is here. Yes, 2020. Ok, yes. Voilà, mesdames et messieurs, Yvette Mbangu, je vous salue. Fifi Wechi la star, je vous salue aussi. Maman Deborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary. Maman My surprise. robe is Versace. Yeah, I see. Yeah, I see. Voilà. Saratola, Mbote. Tadingala pa Mbote. Toso la lelo. Comment vous trouvez
température à l'élo par rapport à l'émission Auto Lingato Bandasiko, carré moko très compliqué, terrain moko glissant Saratola. Surtout dans Italie, les comédiens et comédiennes. Kobanda boité ça. Te o yozo sala na comprendre ngote. Na luka réponse. Te et agamba la moko. Oh. Autant de ça m'a douté. Je parlerai. Tu parleras. Je flangue. Je flangue. Là, je réfléchis. D'abord, il a fait sa réponse et que à la contre parce que terrain est à ma baie. Ou na combo. Si on a pour répondre na minute, il faut na réfléchir. Nazo réfléchir. Yangwana nazo salaboy. Yena nani na koloba aye. Nazo réfléchir. Tu vois, yewana yo koloba nani? Terrain est à ma baie. Oui. Match à ma baie tati. Hein? Molimo mosanto e kambanga na loba makambo e koleze batuti. OK. Saratola, je suis parmi bandeko oyo depuis Sijo donc et Bandaki, nous faisons que notre travail tout ça là-bas analyse dans Ndenge et Sengeli. Je pense jusque là tout ça ni pour ni contre, nous sommes au milieu du village, s'il faut fustiger comportement mon quoi mabé, nous le faisons pour na koluka kaka ko sala musala na biso. Quand tu vois d'abord maman Gabi, il y a Gabi Tumba Lelo, Oazali maman, parmi aussi ma maman. D'abord son travail. Yoko Kiko Sala commentaire sur son travail. Bon, ngai nakolo baboye. Maman Gabi Tumba. OK. Ah, pitié. Non, vas-y, hein, Zala. Changer la question. Maman, bon, changer un mot d'ondé. Tu connais déjà Wana. Parling is Maman Gabi. Yeah. I speak. Yeah. Vas-y. Non, no like disc. Non, mais Sarah, c'est Ezali analyse oyonanga tozo sala. Ezali analyse oyonanga tozo sala Maman Gabi Ezali personnage public, c'est une personne publique oyo Azali Moutou ya ko présenter les sous-sautés na milieu ya ba comédien. Donc voilà, c'est un peu ça. Son travail son apport aussi na théâtre. Est-ce que Ebike Gabriel a salé succès makasi? Oui. Ba effort Gabriel a apporté dans le monde théâtral les ébélés. C'est-à-dire ezata nzonzi pe mon côté oyo ezaki osala sans Gabriel. OK. En tout cas Gabriel a frappé qui. Moni na époque na bango tout tant bazalaka wana tokolongola batute parce que bazako frappé au moins na nzonzi moko na okuta domaze bango pe ba frappa hein. Okuta ba Sonia Evoloko kana nzonzi moko na okuta peshanga okuta bango tout na kati. Donc Gabriel aza actrice ali kwanganzala te. Nde tolobara aza actrice penda bien formée. Autant na groupe moko songolo pakala et abandi pe ko sala banzonzi en même temps lelo aza o aza. Donc ngai aza pe moko ya bato na lingaka ba fan hein. OK. Aza pe parmi ba fan à Gabriel na lingaka e na sepelaka na façon na eninga jouaka. Alors Rita Dominique. OK. A joué un rôle wana. Alors on a sepelaka na ba kotomboka na e, ba agitation na e, vous comprenez? Donc eza cop na e asala ngo penda bien so ebise ya Gabi zala a sala boisa a sala. Ya Gabi comment moi c'est ndumba, ya Gabi sala bo ya Gabi sala. En tout cas ba frappe pas fort ba ngona ba bakata. En tout cas baza bata négligé te, baza ba légende. OK. On a benga bango ba légende, baza bato bazo maîtriser cop na bango très bien. OK. Mais Sarah na sepeli parce que au côté angle moko boya malamu pour dire que ozali pe parmi ba fan ya maman Gabi lelo ba amoureux ba mo benga ye tumba. Son comportement
lokola moko ya ba mama oyo baza balakisi na théâtre et tout, quand tu vois tout ce qui se passe na réseaux sociaux na kombo na ye et des fois ye moko pe aza na kati ya tumba tu peux te dire quoi? Bon, comportement na ye déjà nga la mona ki amutu mabete bato ba supporter bato ba loba vérité te balinga ba hypocrite. OK. Gabriel n'est pas hypocrite, elle est comme moi. D'ailleurs, Azamungala, c'est tout à fait normal. Azana ba comportement, Aza trop direct. Ben yango mona abiso bato ara trop direct, babenga abiso bato mabe. Or makambuto lobi mutumso akoke nango na akelango mulai. Ti apesa bino ka même message Sarah apesa ki. OK. Mais ce ko OK nango po ba mone mutu mabete, au memango na ba triangle. Or nga so eza pampan na ye nango ka boy pampan to silani. Donc na mona à côté comportement na ye naza eloko critiquer te na mona comportement na nga nango kitoko. Selon nga. Aza très ouverte. Voilà, s'il faut que tozaka tout autour na ye na analyse ya maman Gabi, lorsque vous regardez au moins et loko yo pena o etinda pena Sarato la lelo alinga pena ya Gabi Sara comme fan ya Gabi ezali nini façon de jouer na ye a jouera bien a lobara bien ba matata na ye wana nga alinga yango. OK. Nda ganga ka ermo ki motema mabe na ye wana eza loka maapasa ba Nigérien ba tebele balinga kaite. OK. Nga siko na linga na ngai. OK. Pona yebi keza rôle o ya lata kameza pona ite. Po Gabriel arandengo wana te aramte amala masola bien. So kutaine na privé au mona na muto tala ki keza raete. OK. Mais o eza ye eza lo nga soki likambo eza aokeno tout droit. OK. Et puis nda lobi wana eleki nango atika na mutema te atika na keto nango te. OK. Donc voilà, parmi ba qualité na o ngala lingara eza façon de jouer na nda gangaka nenga tomboka kazara matata, en tout cas eza o ngala lingela rapa na ye eza rôle ya sala wana nga sepela nango. Et parmi ses défauts namoni défaut te. Elle est parfaite. Elle n'est pas parfaite, oui, que tout ça va humain. Mais ce qu'on a moni défaut, na fanda na été, na lala na été, na lia na été, na mona ki na musika, oh ya pesa anga isa comédie. Et là qui si intérieur na été. Non pe na zona na problème na été, na ba défaut ndé. Mais des fois aussi tu prends le temps de suivre ces émissions, ba apparition na ye. Ba apparition nion soit ça la razarara ouverte. Vérité quand ne bom sakaye. Non avant d'até Gabriel Sotumboli eta oyate. OK. Moi te que Mikolo Gabriel azate. So il kambuza aoya palo lia leki. On comprend. Donc azalo wanga. Je crois tant alobara makambi ande ko na biso moi si wana kufara batu ba monaka endoki. Mais aloba pe mabe. Et puis te mabe te za vérité on ngape na loba na liwa ya concert na biso akufake. Eza vérité. Tango na chae micro je crois na cinquantenaire. A tout une question. Est-ce que mon ité que malobanayo mowe ya sa kufi ozo continue lo bamabe sur ye abi ata sekui alamu ki susu na robandela ka malobo na lobaki. Elle est tellement vraie. Nazala pe na vidéo. Elle n'est pas hypocrite. Elle est tellement vraie. Mutu to yokana te tozala na bakanda shokanga. Yo talisanga ke bembene ya kufi na sala hypocrisie na lela na kota na mama ngo uti place ni. Oh ya tikelinga ba défaut il faut na réparer. Non, non. Donc ngala linga na ngai na mona défaut te. OK. Mais pourquoi babenga ye tumba? Ouais, kasi tumba wana arachot. Aza boye. Oye na yi. Esa tumba. Otumbi na tumbi. C'est ça Gabriel. Donc otumbi na tumbi. Oche na che. Langage wana ya oche to che. Yesko ye nango na tumba. OK. Est-ce que lorsque vous regardez cette maman, c'est notre maman, je dois beaucoup de respect na maman oyo. Akoki pe kozala modèle exemple o ebele bakoki pe ko copier maman Gabriel. Bon. Akoki pe kozala modèle exemple pour na batu mususu. Akoki pe kozala modèle exemple te pour na batu mususu. Voilà. Selon les rumeurs qui circulent, Magabi pas à la moins songi.
Ah non, na yoka na likamba. Déjà bata basongi songi tadi bayebana ke. Dès to ça boy to 8 ans ya kovanda na place mon côté. Mais l'internet bayebi ke likambo songi songi. Sarah barondi mate. OK. Pour Nazara boy. Donc et alors Gabriel balobani ke songi songi en tout cas qu'on dit mais moi passi. Pour loba na muntu boy atoka belaki mbongo réfléchir des fois té hein. Au chelao. OK. Ngaso na sepe na ngana likamta to kabela ngambongo na semda awa penda karo kocho yo. Eza mabe. Et balani nangate na sepe na ngote. Voilà pourquoi carré oyo si la même qui ba chroniqueur ngana zaki clair yo lobani na média pour non flatter na nga été jamais midi chez elle. Oui, c'est clair, maman, mon caro au côté, na sepeli na ngote za manque à respect. Donc voilà, Nenge Gabriel Azalara. Gabriel peut-être beaucoup kutaye na abundaki a gangela ki mututo afinga ki na rondima. Mais kotonga ce n'est pas Gabriel, elle est comme moi. Kotonga te. Voilà, merci beaucoup. Na moni ngai pe nazala. Voilà pourquoi j'aime bien dire ça. Je suis comme un professeur qui était face à il y a élève naé et puis du coup azolinga azwa leçon oye a préparer qui pour ateya bana ou bien atangsa bango na kati ya moko ya bana parce que la pédagogie c'est comme ça outuluba makambo ya mama sila awa na kansi na attaque nanga les gens aussi banota qui déjà j'avais cité ça mokolo ya anniversaire ya maman Nanyolisi mukongo na aucune question. Maman Gabriel, bonjour Yambota Manaï, joyeux anniversaire maman. Koyoka ye koloba était Afita yuwa. Na orphelinat. Faut bien préciser. A kinaki na orphelinat, a ko fêter na orphelinat, a lobby a boy a kendo ko fêter na bar, a kendo ko fêter na ba place boy mais ya ye ko fêter na orphelinat. Bande ko na biso ka o bazalaki wana batune me maman bozali na ba matanga ebele bozali na ba bibembe ebele eza na se boni yo oye ko fêter anniversaire na yo pendant que baniano bazolela alobi ete ngai na ke ko fêter na bar te po ba misusu baba ki na ke ko fêter na ba bar na yende pa ya ba orphelin na kabula wa na bango ça c'est une bonne chose hein vis-à-vis ya question na et pour na bande ko na e. Tu trouves que Zalaki malam? Non. Papa bongo so ina fêté te bango ba ose quoi. Bon c'est quoi te na tinga ko no répondre bongo. OK. Bato ba kufi wana songi le longa na sali fêtité. To na ye ko tala ba orphelin te se bato wana ba ose quoi te. O ya e ko sala ezaka elo mo bango ba sala bango ba ki représenter na matanga ye pa ke ko apporter un plus aide na bayo bazangi ba orphelin. Bali so nzambe. OK. Eza mabete basali musala moko mabeso akendo fêter na bar ameni masanga pété ba champagne non. Amemi biloko akio lesa bana o abitike. OK. Lipamboli akio luka lipamboli na epa nzambe. Voilà. Eza mabete bana nango ba yo lobakeo aya kendaki baninga bazana matanga te poso pakete batana ba ose kwate. Okay. Donc bolongola na système wana bozala nango ya ba congolais na famille to ana matanga ya osala be mission ponga so na kati be mission na ngane muntu wana ose kwa. Non, to évoluer. OK. Makambo zo changer to évoluer matanga etikali matanga et la cité que so na sala émission tende na souci ya muntu wana bosonga na bomi. Voilà pourquoi bato ba bomara batunde balela mingi na matanga. Fali ko to sia yemba. Faut ayati na matanga pour à confirmer que mutuana bena akufi c'est ça. Donc so mutaye te yende amuté amabaya ki matanga te muté mama non en tout cas Gabriel ngana sepela nae parce que azabo voilà pour hypocrite akoboma o yebate ndeza bo etadio yinanga kala ukanela ngo sala nga mabe mais ce qu'on ngana ebité parce que la ça nga gentillesse donc na koti ke lope vers ama inanga o glisselenga mais so eza ko ebide yake Sarah finga nga ebike tozana rando est-ce que tu ka vers non jamais so to fandi 1000 fois je préfère Gabriel que les hypocrites. Merci beaucoup. C'est ça loi et principe à vie na nazara hypocrite. Merci Sarah. Toza te dans loi na ke ye toza te. Voilà. OK voilà kaka na logique wana to kende na ezaki na place ça la inga passi là où maman Gabi azoloba ete bakoma kolukela nga même ataliwa bamonanga na kufa bamonanga lisusu te mais lelo nzambe donc asalinga grâce est-ce que na kokisi inanete
ba maladie nyonso batindela kinga pungana lukamona kufa message nini alingi atinda epa ya bandeko na ye ya ba comédien oyo basala na bango mosala moko saratola quand elle dit que bazo luka ngai pona kufa balukeli nga liwa mais esimbité oui mais t'as dit oui kobo sana te que ba comédien balingana déjà te entre bango ba boa kalena ba maladie bazana na posa ya exister tengana za na place à Gabriel Belvia zala tengana za na place à Bellevue ozo comprendre na nyonso wana ayebisi bango clair balinga ki akufa menzamba bateli akufite a fêter son anniversaire auto kana maladie belé bambasu ba PC tout ça là to babokela mutu mbasu maladie o ezangi sara mutu kimeza rapport sani akufa so babokele o PC eza po bika te po kufa bato bakamsanga abokela ke ka PC te PC wana apo ramninga na liwa mesimbite donc abokela ki liwa abokele liwa to lo bara clair babokeli ngamba su maladie te babokeli o sort liwa soki mbasu wana infecté bato bakufa na bambasu baza so nzamba boyo kufa apesi osusu vie asilisi mbasu wana eza na grâce na eta mso kokisi mission na yo na sa moité toza malamu bolamu no egangi alors bazali na posa kufa déjà mais Dieu merci ba maladie yango ezo le kaka eloko mopepe azo kufa raté yango apesi message aza hypocrite t'as dit mais Sarah il y a des questions ezo senga foyer moko mama Gabi to sala démarche wana nzamba osunga to yambaye la semaine qui commence mais les comédiens bango kaka balelaka to lingani te biso na biso to bomana mais okomona bango na matanga bango wana bazo yambana lokola hypocrisie batu moko babotami papa moko mama moko ezalaka nini na butu bayebanaka makambo basalaka ele na moi basali semblant ou quoi c'est l'hypocrisie eza hypocrisie eza lwanga oyebinga na bandeko bela ba youtuber to yokana te siko to kuta na matanga mobo to bando yambana tayo modadi to yambana na ondeni te to sola pembe to sola pembe to banda oyambana na bango ndenge nini to bando yambana ndeni za sens te vous comprenez donc soyi bango bayambana kaso bafingani bakutani bayambani eza nango ka hypocrisie kotompe batu vigilance mais ya ebike ya mutu nanga te pa mutu nanga te bon matanga kaka ya mona nga kenda nanga matanga te ngaso toyokana ata to kufina ya nanga matanga no te pona za nanga hypocrite te batu bakanga ndoki je m'en fous na ko poster pété po toyokana raté mawa wana oya ko poster uti place ni et alors grâce à tout ça anniversaire na ngana to solate nga sala anniversaire nga ya poster nga talinga ba mona sentiment na poster te batu ba poster za batu ba sola na ye ba yoka na ko comprendre so ezaki peut-être abalaki c'est à féliciter moko na biso abalinde na postaka et l'autre fois na ko ko poster mais fait na ye ezo engagé nga te que na poster parce qu'on se parle pas donc je suis comme ça toza OK merci Sarah tokomi soko place ango o ngana pe na besoin na toutes nos questions lorsque moto zo pela na internet awa ezo pela pena makasi il faut qu'on se le dise na milliers il y a ba comédien mais koyoka mama toke nango na male mais to liango male mais kande to lobaka mama Gabi Kolobaete je suis très fâché parce que ba fingi président Elombe biso nyonso to fingami yoko ki kozwa maloba ya mama Gabi wana ndenge nini analyse nini okoki kosala na kati non analyse kuteza te tadi parce que ça clair que ba fingi président Elombe président Elombe waza le roi papa na bango nyonso tout afingami à la gratuité et pas ba abakuluna à la gratuité afingami obi moi si moi bengalo babi maman Saro Zaramaele apparemment bino tout na ba musicien na ba chroniqueur busala ba fan te ba même fan wana ozomona ba warrior so ba e pa ba chroniqueur ba bongwani ta mususu ba chiwawa po ba ezali na musique aza warrior na internet sikoyo azata mususu chiwawa azata mususu Gaulois azata mususu te Gaulois ça des fan na musique parce que ba fan tout auto travailler na bango ba fan na musique OK ba Gaulois bango wana ta mususu ba se transformer ba team NK
ben ba gaulois ba wa yo ba wana tam su ba ko se transformer ba meilleur fan ozo comprendre ezaka ba même personne ba changer ka ba clan ba changer ba combo ozo comprendre donc ngasko na yo vana na taliti apparemment na mon on dirait ba abakuk baza penza ba chiwawa pona comportement nyonso tout à fait copie coller tande ba fingi papier lombe sans cause alors ce qui Gabriel a lobby que ba fingi papier lombe ba biso to fingama elle a raison 100% raison tant bango bazo finga bango ba finga na papier lombe si la qui va pas fixa alors bara ko gérer ba fan virtuel te a gérer bango te et batika bana basakana eza munoko na bango. OK. Voilà. Mais et lorsque cette maman, notre maman Gabi, qui est trop loin pour dire que communiquer na bango babimisi wana ezalaki tant il fallait babimisa communiquer babimisa quitter bazeli ba fingi président biso to fingami après babimisa communiquer donc ezana ngona tina donc parce que déjà ma bessi et salemi elle a tout dit elle n'a qu'à kosala oye donc asala ki wana mais après ça des choses comme ko botama ke maman Gabi pe azala kana problème na maman Sila est-ce que na makambo ya lobi ezali na place oyo et la kisi était akoki kozala na problème nan de konya moi ouais la kisi parce que koloba ke pas fingama asa victime à Sila ba finga pour na Sila asa victime donc problème eza communiquer wana na loba ki en clair eza na important parce que si siko kutu ma finga eza na ngokaka OK parce que ba finga papelo yepé donc kaloba ki est-ce que herbe depuis ba bimisi communiquer est-ce que ba kati ko finga fingama ba uto finga sous papelo mbe kala mingi ta OK donc ma finga ezoko ba na ngokaka donc ça sert à rien ya on a linga Gabriel Azara vraiment clair mais ils ont l'accès moi le romo pas ma beza moi problème ezali et le romo eza OK très bien ba ndeko balandi ya Sarah to la télévision vous qui allez suivre cette émission de Banda Kunabino je pense que Sarah Awa n'en a besoin tout ce qu'on a pour analyse ya siko merci Tadi si vous avez un dernier mot et pas bandeko bazo landa yo poto kabwana non en tout cas ngai na féliciter ka ba meilleur fan bozala rande bozala en tout cas na tikala au monde ta place monter ba salinga capture ba fan na Sarah ba fingaki OK boza fier et je suis aussi fier de vous naza na betara tolo koza na ba meilleur fan loro la bino na tel genre ya comportement en tout cas boza exceptionnel fantastique is good yes I finish my mission is here may God bless you thank you lobby ekolekelelo tona tika baby sito tika mission bakata merci tokabwani bye